Mbote libota awa toza na commune ya Ngiringiri. Toyokota la résidence na biso oyo eza très propre, très classe, très kitoko. Bache yango na prix à $85,000, légèrement discutable. Eza na ndaku ya kitoko ndeka tozomona ndaku na jardin. Eza ndaku ya 3 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain, na ba toilette visiteurs. Lupango dimension eza 13 mètres sur 25. Nabandeli lupango eza 13 mètres sur 25. Donc eza résidence o eza ke osombi okoti mbala moko ofandi. Nalobi bien awa toza na commune ya Ngiringiri. Donc on a quartier moko ya bien bomoni ndako ndeza sika ndako eza propre. Il suffit ka kosomba komeka mpe ba arrangement mike mais bomoni eza na jardin, eza na parking à moulai. Et puis par rapport à la dimension est bien 13 mètres x 25. On a pris il y a $85,000 à discuter. Donc il y a déjà un atout ou un avantage pour nous à Kosombayango. Donc on est intéressé au Bengibiso. Je crois que la vidéo prochaine Torosa la ndenge tosa la ka on a relaxé quartier mais déjà naba oyo bakozala intéressé ndenge biso biloko e la raté. Donc au Bengibiso tout visiter, tout banda déjà la démarche administrative comme ça pour tout comment évoluer. Donc $85,000 à discuter et 13 mètres x 25. Donc lupango eza très bien. Numéro eza affiché na il y a écran nabino. Bengabiso to solo là. Merci beaucoup, bonne chance à tout le monde. Bye bye.